ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Esengo tondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia ya Nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandeko na lakaki na bino ete na koyebisa bino manso mazali koleka la République démocratique du Congo. Kasi nekolo wabiso ezali pasi pe mawa toyebite nini toloba bandeko bangai. Kasi bouteki penza na kolanda na mikolo mileki penza procès ya tata moko babomelaki mwana na ye na yi mapinga moto ya la police. Kasi esengelaki procès yango esalama le 3. Kasi tika na yebisa bino ete le 3 nano e comité. Tikino lelo soki tokei procès ali bobele ko binama. Tokoyi mokolo ya le 3 balobela biso ete ezali na procureur moko akufi na ngombe moye basala ezalite. Kasi bapusi biso ezalaki susu la mikolo mibale batiaki na kati toko mana le 15 balobi moye ezalite. Bandeko tata wana lembi nde abengaki alobi Océan de la presse ozali mopanzi sango kasi pesanga lokola toli na sala nini na bimise bembete na yima mazali koleka ne kolo mo banyungu ebele. Tozalaki na epe lokola kaka bato komo solola ebembe wana ebimaki. Na pasi na mawa bandeko bangai. To bandeko kozela ete yambo to bimise bembe wana tokunda po ete soki tokundi likambo ekosila. Oyo loba bino moko baliaka mafuta tabatango ezali na moto esengelaki ete ebembe ezala nano na mwa filigo bisika babombaka bango oyo bakala lopoto morgue kasi to samba nano ba condamner mutu wana ndenge balobaki la bazuzi kasi tala leta moyini tala leta assassin to ebite nini ebombami po ete gouvernement esengele futa mwana oyo akufaki azali bobele la mibu zomi na mibale bandeko bangai mwana wana kei kasi botela na lolenge to bimisaki ebembe botela na lolenge to lelaki soki kabuya kondima na nzela ya régie atela biso ebembe ya mwana wana botela ndenge lekaki na pasi na mawa tokende kabuya lompuisa. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko tozali bongo baboti ezali kosala pasi pe mawa mwana wake ndaki kelasi azongi bino moko boyebi na ye ekolo Congo misala mizalaka te ba créer mo entreprise na bango moko lolenge mona mboka Jean-Jacques Endubu alobala biso ete ba main d'œuvre ezali ebele statisticien bolandaka ye pe bokolanda ye lisusu papa na bane kosala mo main d'œuvre na ye ya mwana soka uti kelasi asala po ezali mwana ya liboso alakisa ye lokola l'élaborer et ses enfants kasi na kanza le 24 décembre babomeli ye mwana na ye na butu na soda likolo ya kolanda moto azalaki na sachet ya ye bolandaki bandeko tozeli le 3 esalamite tikino lelo ona mobuna azali koyebisa bino ndenge bomoni ebembe ya mwana na ezali koleka na botali yango bakundi mwana wana leta apesi eloko te bayi mapinga bakomi ata kosincline te ezala ta bazuzi bayebi ke ebembe oyo tobimisi ezali ebembe ya leta po ete bazali komosamba likambo yango bandeko balandi basali atako eloko moko te kasi tokotambola la gouvernement ya lolenge boye tokotambola la mutu azali kobomisa bana biso to pesa ile susu maboko na république oyo ye alongwe te ezali bobele république wa ye lokola ye alobaki ete ngai na senzaki na salaki yango na mowei esengeli moto pe akosala na ngai ngana kufa cela veut dire que biso to nyokwama bana biso babanda kokufa lolenge oyo est-ce que l'état yango azalaka na motema te l'état yango abota te nanga yona kabila bobota te botala lolenge mapinga mabino le 24 décembre ebomi bozali koyela kaka bokonzi bozali kolinga kaka bokitana na esika wana kasi bozali koyeba kobongisa te Kasongo général Kasongo papa losako na yo papa na ngai mosala ya police ezali nini te ya basoda ba yo mosala ya police ezali kobatela moto na biloko bia ye police akomi ennemi ya civile mwana oyo tozali ko interpeller conscience na yo général Kasongo na la police na yo policier nda bomi mona oyo na bu porta
ans abeti ye bale mwana wana kufi mwana oyo bakundi ye pose ezali komosala te bandeko balandi tokoloba lolenge nini bandeko balandi ezali kamo na République démocratique du Congo bato ya maboma nde bazali kobika bato ya sérieux nde bazali kozwa esika te siko biso nyonso tokoma bato ya maboma po ete tolonga tokotonga ekolo yango na maboma po ete tomoni bato ya solo bazali kokitela esika malamu te bato bazali kotambola na sembo balobi batambola na mibeko bato wana nde mibeko ezali kokanga bango kasi bato balobi batambola bonyama batambola mayele mabe mayele ya assassinat bato wana nde tozali komotombola kasi peuple congolais tozali wapi l'état moyini l'état assassin papa wana na kombo ya Serge akoleka na awa na mikolo misali koya tokosola na ye gouvernement pesi eloko te moto wana basambisi ete ti lelo toyebi pete soki bakimisa ye po ete tolobaki na kapitele moko akele kotalela biso tokotanga kombo na ye te akele kotalela biso soki ya solo soda wana azali na ndolo po ete toyokaki nyungu balobi basi bakimisi ye kasi bandeko balandi tokobikala boye babomeli yo mwana yo na pokwa oyo sombeleki bilamba ya bonane mwana oyo abikisaka yo soki mwa nkpange ezangi na ndako abetisi mwa biloko bea ye wana bana basalaka na libota balei sikoyo papa wana boche ye wapi tala ndenge bozali kokomisa moto rebele moto ya bongo pa koloba nini nakoma soda na kanda ya bapolisi po babomelanga mwana nga mutala pa komi koassassiner bato est-ce que esengeli to vivre ka mboka na barèglement de compte to esengeli to tambola malamu conscience ya bato oyo bozali kobela bolobi changement de mentalité mais mentalité ya l'état congolais ezali wapi papa Kasongo mosala ya basoda ezali nini bapolisi mosala na bino ezali kobatela civili na biloko bia ye okoki koboma ye te kanga moto soka azali na mbeba mema ye na bisika esengeli yo beti masasi mpona kobotola moto sachet na ye euti wana mpona nini mpo basoda bazali kofutama te basoda bazali na salaire te nzala ya bapolisi basilisi yango baleta bolobi na bango bolobi kanga civili botola ye biloko baye wala nde lifutali ya yo yoka armée modèle et désorienté mosala ya soldat ayebisi policier peuple nde bilanga bia yo koboma bango po botola bango biloko bia bango tala okei koboma mwana ya 12 ans bandeko totunaki mwa mituna mike merci na kabuya l'homme puissant po ete aso nazalaki na bokono kasi alakisi de ko ele capable yango nalobaka ete tango nyonso bozali kotalaka bokanisaka mwana mobali oyo azalaka na nsima ya kamera pamba te azali kosala mosala tokee na régie toyoka ndenge nini asalaki bainterview kamwa mpe mawa kabuya longonia tokende nano ABC1 Television. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Mbote papa. Matanga ya mwana na biso na kati ya lupango na biso na veni Kaemba. Ko matanga kawa na Saint Christine. Ya to longole bemelanga bato ye na ye place ya tangaka. Procès l'État congolais aza okufa l'État akufa na ye déjà banda kala l'État azalaka na ye lisusu te mwana soda policier moto abeti ye masasi policier wana papa na ye eza gouverneur l'État congolais abeti mwana masasi bana le 24 na 19h38 minutes ti lelo assistance kutu l'État ngo amona na kateto yebite soki tozana l'État soki l'État te bazwa pe policier bamema ye na ndolo ti lelo assistance pe ya l'État amona na kapete ya wana lelo toye kokunda mwana na biso mbote papa boni matanga ya mwana na biso tozana mawa policier auti bimela na ya langwe ayo ko bomela biso mwana na porte ya ndako papa na mboko tozana l'État poto yeba position ya policier l'État akufa na mboko azalaka te poso l'État azala kolamuka mbele mwana ko azala ebembe te suite ya policier ti sikoyo toyebi position na bango te aza wapi na bango bato bayaki kosambisa tomona bango te ata moko aye te ata eloko moko te tinde tobimisi ebemba mwana tokokunda ngo lobi ata 100 fois ata 50 fois kutu tomoni te biso monde tokundi mwana. Okay.
L'État ngwe azali kolobe azana se. L'État ye moko soda te me policier yenda betaka mona masasi na misu na ngai penza nazotala ba bete on dirait makako. Mais l'État ye mpo asamsa makamwana l'État pe azomona te. Sikoyo l'État ngwe azali kolobe azana se. Même contribution à pamba oba pesa elamba bona même ko la pamba a contribuer te. Mais sikoyo bon mboko to kana ndeni dossier ngo eza na l'État suite exacte bagi mkomongo boko samza ba promettre biso ke batu na ba témoin o ya quartier batu na bata quartier pas maté mutona za ko baki pare ezengena ba colonel batu na le l'État kima ba témoin sur bata quartier na sur bazo zela yen. Peut-être on a besoin de bitumba. Est-ce que bitumba? Souvenez bitumba. Ban mazo beta mitendo. Vraiment l'État là non l'État amekana kota makambo ya famille yo. Aya tozana posa na ye en plein air ndenge to bandaki yango aya lisusu deuxième audience ezala tozana posa to yeba to lingo yoka teke policier wana ba memi ye kuna sans procès ezala to ko sepela nango te. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko bolandi penza bato oyo kabuya l'homme puissant intervivaki balobi ete ata visite ya soda moko ayete. Ata eloko moko esalami te bandeko libota eleli na pasi na mokolo enterrement na kokai kokende te po ete nazali moboti ya solo mosala ngeza lokola soldat kasi nazali pe na mai na makila oyo ebelaka oyo kaka pasi soki ekomelinga na kosala te ata kona koyaka sokomona elongile wa ngai ezali kolela la pinzoli kasi bandeko nazali kointerpeller conscience ya général Kasongo po ete policier mtasali yango conscience ya gouvernement oyo conscience ya Félix po ete yonde ba nommé na mona mboka Joseph Kabila tala likama mona mobali oyo et salami le 24 décembre corps ya mwana ebimi ba kundi yango déjà mais ti lelo procès ezali ko salama te nazali ko interpeller conscience ya auditeur na biso awa na lemba tala likambu oyo balobi balongoli dossier yango na bypass bakumbi yango ezali na limité nazali ko senga auditeur na biso ya limité dossier oyo ya assassinat ya mwana oyo na commune ya Ngaba na balabala ya Fesh soki la s'est trompé te Kayemba plutôt merci Kabuya l'homme puissant la balabala ya Kayemba baboma qui est le 24 na 19h na policier abeta ki masas ezalaki akangaki kuluna te ezalaki alandaki te bilili ndambo ezali abolandaki ye moko atekuteni munoko ko yikoloba te mais ti lelo ndenge nazolo balabino procès ekomi ya kopusa tozalaki ya bavoka oyo bazali kolandela makambo wana balobi bazali kokende bazali kaka kosala eloko te ebembe ya mona wana ekundamaki na libota na ye moko bafutaki bambongo basengaki bango ba 250 kelo kosalisa autopsie na yebite moto bomoli pa yake babeti masasi botindi lisusu leta yango ezalaka compliqué bakele kosala autopsie soda azali kondimake ngai mutu na betaki lisasi autopsie bakie kosala ya nini $250 euti su na famille sikoyo soda wana musana yene place azali to yebite ndebo etokotonga mboka na président la biso labaki akanga bakasho siko mutu wala sesifo bacha na kasho to batika za libanda assassin lolenge wala siko bakasho to zo boma yango siko mutu ya lolenge wana tokosana yenene yango tozali kosenga la général Kasongo mapinga wayo ezali kaka te ya kotinda biso tokele kobeta bato bazosala marche pacifique ezali kaka te ya kotinda bango bakele kobeta biso masasi biso bato tozo réclamer ba droit na biso ezali te ya kotinda bango po ete bakende kobeta biso ba balonete bakele kotobola biso nasi na bemission leki o bomondeni ni batoboli ba journaliste ba balonete batola mitu bomondeni bakati ba pota makile ezali kotanga po bakendaki ko réclamer ba droit na bango Kasongo musala wana ezali ayote ya kopesa ordre ba assassiner population ordre na yo ezali kokanga soda oya
bomi mwana ya bato le 24 ko futa famille wana ko dommager bango bazana posa bo de dommager mwana na bango bazali kozela bo kata bo condamner mutu wana bo bandaki malamu bolingi bo sukisa mabe tala tina bozali ko révolutionner population congolaise po ete ba telemaka ba betaka ba soldat ba bomaka bango ba soldat ba ko lokola ennemi ya peuple pamba te ba komi ko boma bana na biso bakomi ko boma bana na biso sikoyo kasongo makambo de salami na policier na yo policier wana toyebi te soki bakangi ye bakondane na loi nini po procès ti lelo ezosala te tokomi kokeleka anyoka sikoyo ebemba mwana lokola bakundi yango akeka aboleya papa na ye abotaki ye kaka pamba mama ya mwana na abotaki kaka pamba bomoi ndenge sorcellerie ekoya po papa wana akozonga na mboka bazali bayanzi tanga kokende akoluka siko assassiné siko makila wana bolingi bozongisela yango nani tolingi l'état osala mosala na yo vraiment nga naza molobeli ya peuple nalingi l'état osala mosala na yo papa wana tokoluka ye bokomona ye ana émission tolobela mboka Congo azali kolela la pasi na motema yango to interpeller conscience ya gouvernement congolaise to interpeller conscience ya la police mokonzi ya la police azali bongo général Kasongo tala soda wana basambisa ye tolobi na bayiba pinga bino bato bosambisa ka ba police bo bandaki na biso malamo to sukisa malamo tolingi tosala makambo malamo poete to bomana te boye ekokoma pasi la basoda place wana ekokoma zone rouge bakolinga te batia lisusu susiate wana bakobala kobetaka bapolisia pona nini bolingi bokomisa mutu ennemi na place ennemi ekoki kozala te pona nini bokoki kokata likambo la sembo te yango bino boyeki kaka kokotisa bato politiki ya kobomanaka po bino borenie Tobo yango la République démocratique du Congo yango tobeti mbela tolobi ete papa Serge azali kolela ete alingi jugement et salama biso lokola tozali bapanzi sango tozalaki de sika wana bayima pinga tomonaki lolenge di bosalaki musana bilo pe bato batalaki mais suite nde ezali te yango tolobi tolingi procès et continuer kimi ekozali na mboka ezali na guerre te toyeba sort ya mwana mobali wana bako condamné pendant combien de temps et sort ya libota wana ba dommage intérêt nani akofuta yango po ba bebisi mwana na bango na liwa o ezali précipitamment pe babomi yango bino moko bato ya mapinga bino moko bato bazuze mibeko bolobi coup volontaire pe causer mort d'homme ezali maloba ya bino bosalela yango. Merci mingi na bandeko bangai pambate ezali sango ya pasi yango na lobaki ete boye ba makambo ezali koleka po ete na lobaki émission na ngai ezali éveil ya conscience éveil ya patrie éveil ya conscience éveil patriotique na lobaki émission ya ngai ezalaka la qualité socio culturel congolais nyonso na problème na ye nyonso na musana ye nyonso azali na droit ya koleka l'émission to lobela mboka Congo po ete ezali makambo etali ekolo Congo talatina tobetaki mbela po ete ngonga ebelemaki ete bakatela soda wana kasi tomoni procès ezali kosalama te ebembe ekoki kovanda lokola piodi na kati ya congélateur te esengelaki bakunda yango po ete libota epesa mwa kimia kasi ti lelo procès qui m'a motivé soki ekosalama bokoyeba soki esalami te papa ya mwana akoleka l'émission to lobela mboka Congo to tuna ye mituna siko procédure ni tokoyi kosala awa pe moto asima ndoki batuna kambula na ete nde boye boko kambekolo Congo Congolais azali kaka moto nyama moto oyo bapesa ye kwanga ya pamba po ete azangeloko ya kolia nzambe ya Congo akotelema Yesu Kristo apolaki na élection mais lelo oyo azali Pierre Angulaire atako mwana wana kundami famille na ye bakolela po ete lobi na ye mutu ayebaki yango nzambe kasi yo moto ozali kosala makambo ya boye ya kobomaka bana ya bato sans cause makila wana ekoganga po ete makila ya bel egangaki tokomi bongo na suka bandeko balandi ya émission ya mokolo malelo penza bato bozwi biso na katikati tozalaki kolobela latina ya procès ya soda oyo ya mwana ya moke ya 12 ans oyo ya bomaki ye le 24 décembre kasi tikilo lelo procès ezali komosalama te ebembe yango bakundaki nde yango tolakisaki na bilili boyokaki bato ndenge balobi pe tokoluka papa wa ye akoya na émission po tolobela mboka Congo toyeba nini bazali kosala soda wana tozali pe kozela ye capitaine wana ayebisa biso soki akimi ya solo to pe boni bokoyeba yango kaka awa matondo mingi na kabu ya l'homme puissant oyo azalaki bongo na sima ya caméra
Merci mingi mosala nyoso bomoni esala mina mituna wana ezali bongo l'homme puissant moto asala ki wango ponga inzoto ezala ki penza moi malamu te yango la yebisa bino ki azali réalisateur ya émission Tolobela Mboka Congo pe azali bongo penza moto oyo asimbaka nyoso na Océan de la Presse soki bino baso penza bosepela ki lolenge Océan de la Presse abimi na mokolo lelo kitoko pe lengi na kotala bopesa lisusu merci na kabu ya l'homme puissant pe longonia ya koleka la mama Chantal Yao la patronne poète grâce na yende bozali komona Océan de la Presse merci mingi nabino ingeta nabino nyonso oyo bolinga ko Océan de la Presse Serge Kanfu Mundungu na mboka ya France ingeta papa na ngai kila me plus 49 ingeta bokila lokone femme pekato la reine Olga Lompingala mokiteno Florence Matondomido ba pour Ngolande la femme capable na pesi mbote mingi la Jo Merlino Musoba la mboka ya Suisse pe pourquoi pas Fred de Massini na États-Unis d'Amérique. Merci na maman Boyo Bokila Lokonde femme pekato la femme puissante na États-Unis d'Amérique. Merci Yakoleka na maman Sylvie Benza. Merci na yo penza maman Mireille Molonga na papa Godare. Pourquoi pas maman Sylvie Mwamba Molonga na Giwa Nzambi na Hollande pe forti fort na Hollande Inzembo. Vraiment na lobanini fondation Believe. Merci na yo vraiment mokonzi ya bakabelo. Ah lokola makambe bongi naza ko tiango kalate po ese koma ki déjà etikala ka nazwango lokola ba libérer biso ba libérer pe nyosot merci na yo mama Lili Saya na lobi merci na papa Dieu directeur recherche stratégique merci na yo na pasteur Didier Lompinga sango mokonzi pare be biso bangai ba libérateur bo libérer biso bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.